Koubou Kanate, Sabouni na Radi TV. Radi TV. Théâtre à sol, pas film à sol, pas gag à sol, pas émission à sol. Radi TV. Ma amoisa. C'est Manuel. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'air Oyobo Kolanda, émission à Busso. Mbande Konangai, ba Congolais, Congolaises, Escans Sobozali. Toye ko lobelabino likambo Oyo Etali, Yande Konabiso Chalamona, Oyo Toza ko Telemena ya Kolobela. Ya solo ba interpellaki to arrestation ya Yande Konabiso Chalamona, Oyo Letaki na mboka na biso ya Kinshasa, ezalaki pambate, na kotalisa makambo Oyo ba landaki ya nzembo na ye. Na sima ya nzembo na ye, ba totomonaki ekomaki na ba problème oyo bane olobamaki no, ba interpellé ye na ba mboka, ba konzi ba interpellé ye concernant ndako na ye. Ou afanda na ndako ya l'État, boye na boye. Bandeko na ngai ba Congolais to mega kotala nini oyo eza kolakisama na mboka na biso. Quand même tout ça pour réclamer que état des droits, il fallait épais ça ba Congolais nyonso baza na droit ya ko vivre en paix na ba makambo nyonso. Bokonzi nyonso ezalaka na temps oyo kotala ba oyo basalaki liboso mabe ezalaki mais biso le tokoti toki jamais ko bebisa plus oyo ezalaki liboso. Tchala mwana aza musicien à cause quand même na ba respect oyo ba honorer en tant que musicien congolaise oyo aza toujours mutu oyo a tilemisa drapeau na ba musique na ye. Bon, ezalaki liboso interpellation pour la chanson na ye oyo abimisaki ya ingratitude. Tolobeli yango ingratitude bandeko ezali kotoucher ba couche nyonso ya société. Ingratitude ezaka juste abwakeli président tue eza na batu nyonso na ba oyo basungaka ba oyo ba reconnaître te bolamu oyo mutu asali yango eza ingratitude. Eza mot français mais toyi jamais kokomisa yango mandoki pona kobalusela ndeko na tchala mwana kino alobeli président ingratitude. Non, peuple congolais toza la peine façon ya ko na komona makambo mususu na ndenge eza ko marcher. To tiaka toujours négativité na makambo to banda kolambela te ko bulele mutu te oyo azana ngo. Biso tokomi na place ya ko bulele makasi. Toza na émission to élément autre nyoto tila bino boyoka ye moko a expliquer comment est passaki. Bande kona ngai to pesa ka bande biso temps ya koyoka bango mingi. Yango to pesi bino temps boyoka nano mama national Tchala Mwana. Comment ça s'est passé? Bon, écoutez, nous suivons les dossiers depuis hier. Les services de sécurité, les responsables, les autorités nous avaient déjà promis pour sa réalisation depuis hier, mais il y a eu des petits problèmes au niveau de réglage administratif. Donc, ça a été concrétisé ce matin et on nous a effectivement appelé pour aller la récupérer. Nous sommes toujours aux côtés de tous les Congolais, et quelque part que ce soit, à partir du moment où ils ont des problèmes, on essaie de suivre. Et nous remercions pour ce faire les services, notamment l'ANER, l'AG, ces services, son adjoint, le conseil spécial du président de la République, de l'oreille attentive. Et maman a été bien traitée, elle est un peu fatiguée depuis hier, et donc bientôt elle va regagner sa maison. Tout va bien. On vous reproche de quoi? Merci pour la question, papa. D'abord, nous avons fait ça. Mbote na bandeko na nyonso. Bandeko nyonso ya Kongo na pesa ba mbote. Mbote surtout na bawo nyonso ba soutenir ngai akati ya likambo oyo. Kweza ati vraiment concerné na ngai te mais yeko la tande ngai. Et bawo yo penza ba monaki ke peut-être ba comprendre ki malamu te na ko expliquer bango siko. Qu'est-ce qui s'est passé? Eloni nango eleki balobi au salinini. Problème ni bakangeli. Na sali album na ngai depuis longtemps
na bunda ibika ndenge to travailler ka to sala album na bisa prendre du temps ou les locaux ko changer peut-être par manque de moyens petit à petit to sala type album na yo aussi là na sala album na ngai sili na misaki nzembo nzambe ko remercier nzambe ndenge vraiment et nazaki malade nzambe abateli ngai vraiment sauver ngai et puis nako imisa nani et papa solution et banzembo ezo bi malé mezo kende ndenge wana et mais sikoyo nzembo oyo ingratitude ezali nzembo oyo il fallait pas ebima parce que ezaki nanu mixé te na yembi bien sûr tout ça on a tout fait mais ezalaki nanu mixé nanu te siko ebimi ndenge nini disons fuite ebimi na ba oyo peut-être toza ko travailler na bango et bazui yango bakie ko balancer ngona lelo ikomika likambo kaka boye il faut ka kotia na réseaux sociaux likambo ka muke kaka boye ata lutu quoi il faut ka na réseaux sociaux bakamati nzembo ba balancer kuna exactement na image te dans sali pe clip te je n'ai même pas eu le temps et ben nzembo d'abord na yembeli mokonzi ya mboka te ondenge bato bazo kanisa oui interprétation ni nozo pesa na nzembo wana nzembo etanazo ba trahison bao ba trahisangai j'ai beaucoup fait ezala ba camarade ezala ba oto sala na bango misala ezala ba ona lança ti lelo oyo boye na wuti ko mususu awuti okende peka asikoyo mais ezali problème weza ko choquer ba ba kimanga et tout ça on vous reproche de quoi? Merci pour la question papa. D'abord nazaro pesa mbote na bandeko na nyonso bandeko nyonso ya Kongo na pesa ba mbote surtout na bawo nyonso ba soutenir ngai akati ya likambo oyo wezalaki vraiment concerné na ngai te mais eko lata nde ngai et bawo yo penza ba monaki ke peut-être ba comprendre ki malamu te na ko expliquer bango siko. Qu'est-ce qui s'est passé? Eloni nango eleki balobi au salinini. Problème ni bakangeli. Na sali album nangai depuis longtemps na bunda ibika ndenge to travailler ka to sala album na bisa prendre du temps ou les locaux ko changer peut-être par manque de moyens petit à petit to sala type album na yo aussi là. Na sala album nangai sili na misaki nzembo nzambe ko remercier nzambe ndenge vraiment et nazaki malade nzambe abateli ngai vraiment sauver ngai. Et puis nako imisa nani et papa solution et banzembo ezo bi malé mezo kende ndenge wana et mais sikoyo nzembo oyo ingratitude ezali nzembo oyo il fallait pas ebima parce que ezaki nanu mixé te na yembi bien sûr tout ça on a tout fait mais ezalaki nanu mixé nanu te siko ebimi ndenge nini disons fuite ebimi na ba oyo peut-être toza ko travailler na bango et bazui yango bakie ko balancer ngona lelo ikomika likambo kaka boye il faut ka kotia na réseaux sociaux likambo ka muke kaka boye ata lutu quoi il faut ka na réseaux sociaux bakamati nzembo ba balancer kuna exactement na image te dans sali pe clip te je n'ai même pas eu le temps et ben nzembo d'abord na yembeli mokonzi ya mboka te ondenge bato bazo kanisa oui interprétation ni nozo pesa na nzembo wana nzembo etanazo ba trahison bao ba trahisangai. J'ai beaucoup fait. Ezala ba camarade, ezala ba oto sala na bango misala, ezala ba ona lança. Ti lelo oyo boye. Na wuti ko mususu awuti okende peka asikoyo. Mais ezali problème weza ko choquer ba kimanga et tout ça. Partout dans le monde entier, j'espère Bolandi Mamou national na likambo oyo ezali kaki côté oyo ba interpeller qui pour comprendre comment banaki nandeko ya biso oyo confrère na biso Jean-Marie Kasana alobi na ndenge et ba signala qui déjà comment ba ko interpeller maman national ndeko na ngai mwasi to mobali bo comprendre Congo na biso ezala posa to simba na loboko Congo il faut to simba na loboko pour Congo ki liboso Congo ezali le côté ya ko banda ko se séparer ya ko banda ko tia tribalisme liboso eza mabe yango to sengi na mokonzi ya mboka en tout cas to tila maele na consultation de l'équiwana to tila yango consultation eza lokola piège pour na ba congolais ba oyo oyambaki bango eza ba oyo ya Kinshasa mais ba oyo baza ba intérieur mokonzi ayami bango te mais na tina nango eza ba oyo bayaki komona ki bandimi pour bazwa mwa kanyanka na bango ba oyo batikalaki batalaki non
Ce qui est consulté ba ninga muso la province muso te poto qui ne kolobani na kati ya consultation ya chef de l'état. Toza na juste na souci ya ko réclamer na bandeko oyo baza zinga mokonzi to accompagner mokonzi na ba idée malamu na tina ko pesa boka bwanité mais ya ko sangisa ba congolais pour mboka liboso. Mama Tchala mwana aza moko ya ba yembi oyo to ko pesa respect na oyo asala makasi. Ingratitude yango wana o biso pe to manifester na ko interpeller ye eza ingratitude déjà na oyo bobinaka na oyo asala na vie na ye a sacrifier vie na musique mais boki ko sala ingratitude ya kobanda ko benga ko interpeller ye botu na makamanda ko na musique na ye na ndenge nini ya composer chant en tout cas eza eloko oyo to condamner na force nyonso pona komona comment batu bali ko koma na niveau wana ya ingratitude oyo ya chant yango oyo bino boza koboya eleka. Bon, chant essaie bien mis déjà. Bino bokoboya na Kinshasa, mais bokoboya te bato ba province ba betango. Bokoboya te bato manda na ba betango. To bino boboya ngo, eza bino boboya ko na télévision, bino mais musique na Congo pe ebeta na télévision te. Wana nde loko bobosani. Musique ebeta mi na ba, musique ebeta mi na bandako, to mututu akobeta yango. To ata bobi que non censé aboy que le quartier mais boy ba que non musique wana ya Tchala mwana ekobeta. Na ba province to ekobeta na ba poto ekobeta to veut dire bosali eloko motie pour nzembo il fallait bozikisa yango mais bozikisi yango tie mais c'est bimaki nango déjà milinga nango c'est mati bato ba kozwa yango ba consommer yango na ndenge ezokinde ko évoluer ba compatriotes oyo nyonso oza na poto ba diaspora to simbana na bolingo parce que na komona surtout bolingo ezali bokomona to ko avancer makasi mais soki bolingo eza te problème ekozala. Souci au tout ça nango bandeko na ngai to bosa na minembo tie malgré ba démarche oyo mokonzi mboka zo ki de kosala na Angola ya kosenga ba aide militaire na tane service tout ça na ba militaire o ba makasi na ngina me ya ko na kufungula mwa parenthèse moke na Angola oyo mokonzi ya mboka ki kosenga ba soda baza na Angola ebele za ba soda congolais ba oyo ba bundanga mingi na kati ya Angola baza ba congolais o ba kenda kuna baza bakatange ba ex gendarme o bakenda kofanda kuna na basta bango ba o musu bakufa ba bana bango ba récupérer basala baza na armée angolais to ebite mokonzi mboka alingi kolakisa makambo ya mabe eza na mboka na biso yango aki kosenga aide militaire ya ba militaire angolais to zwe bate peuple congolais to sambela na tina mboka na biso ba oyo nyonso baza kokene kotala mokonzi aza kosala ba démarche na ye to mona ki atindaki bato na ye na Rwanda na Uganda atinde bato na ye ba négociation kobongisa bitumba ezaka boete to atombe ya ko arranger ba kusula na Kabila po esala bien maman national j'espère asengi pardon ye ayemelaki moto mote mais oyo ya parenthèse to fongole kama politique ya kokende kozwa ba soda angolais na tina ya ko intervenir na Congo et si la guerre ezate ou bazo planifier guerre moko ezali oyo ya comme ça guerre froide et est-ce que la guerre au ma la guerre na kati ya Congo to bate yango to meki ko dénoncer yango bien avant mais biso a to baki mingi likambo ya mama Tchala mwana na tina ya komona ndenge oyo ba humilier ba reconnaître valeur na ete yango to ya ki côté na koloba likambo wana. Merci beaucoup na ba abonnés, merci beaucoup na ba oyo nyonso balinga radio télévision comme chez na bango bo s'abonner toujours massivement bo partager un message na biso et surtout bo rejoindre place à rejoindre beaucoup mamam na biso pour tout le monde ça musala et ki liboso toza na posa makambo ebele o to ça na kati ya chaîne na biso ya kozwa bato oyo ba kwenda kozala sur place na Kinshasa na ba événement nyonso ba couvrir yango pour tozwa ba information oyo za sir ya biso moko to bana kotiela bino à tout moment bandeko ba congolais congolaises merci beaucoup. Et si tout vos alliés, partenaires na biso, tous a toujours na bino, vos a partenaires, vous signer un contrat na chaîne na biso, vous soutenir biso, tout qui est libre. Merci, merci, merci et bonne journée.